tous, bonsoir. Et de prendre un RE Bozolandangaï partout dans le monde. Soyez les bienvenus dans votre émission, pas comme les autres, pas comme les autres. Les émissions Oyayo, Yangaï, ya Batunyoso, Yamokili. Donc voilà, émission Abisso, Lelo Tozo, Yamba, artiste, il y a président Ngadiadia. Donc aujourd'hui, nous devons parler avec les artistes de Chic Choc Loyenge. Précisément dans votre site EHP Media. EHP Media, Nalingara Kolobayango Topo et Salaranga Sengo. EHP Media, Bopambo Mababone sur EHP Media. C'est notre devoir. Il y a aucun Bino actualité sur actualité. Voilà, nous sommes là, Togo Kota développer Nab artiste, il y a Chic Choc Loyenge. Les lots tous en la il y a répétition, il y a Chic Choc Loyenge. Donc à la prochaine occasion, beaucoup de monde en répétition, il y a tout pour nous. Aujourd'hui, nous sommes là d'abord avec les artistes de Chic Choc Loyenge. On est là, on est là. Voilà, nous sommes là avec un chef aussi. Donc on est là, on est ensemble. Bonjour Tata. Bonjour mon frère. Bonjour. Qui m'y a quitté au Koumakas? Compliqué, on a boulot. Non, même pas, même pas. C'est bon comme ça. Artiste, un peu fait moi boulot. C'est un côté de Katarou, bah, mon arati. Et moi, faut pas mon arati. Chic Choc Loyenge, donc c'est que moi Loyenge zango. Loyenge na ezara kombo ezara ya ndenga musalati. Ya ndenga musalati. Hein? Ezara kombo ezon diye mutu musa pesi moi ne kombo seba. Mais apesi moi na kombo seba parce que musuzu seba ne ala kombo koko na bango. Mais apesi moi ne aboti na 2013 seba. Donc seba ne ba kombo mo kala. Mais ça que moi na a comme un esprit ya seba na ya kala te ezara kombo. Mais si vous avez un bon bureau, vous avez un peu de temps. Te nga pena momo ndeza bo banda ko da Chic Choc na longwa te. Te nga te wa momo te. Momo na longwa te. Ah bon na ebité oh longwa bino bo yebi ha biso to ali. Non bon en fait yo so na ngati. Za jour ozo mao au tie micro bo soli ne otuni. Bien sûr za ser na ngatu za ne pe na mouvement na côté main. Ye c'est mon ami qui a commis un voyage, moi, moi trop libanda. Mais la minute, ça n'a pas de mouvement. Zongeli mouvement. Zongeli mouvement. Kolonga bana lelo te mon cher ami. Maman longa bana kala maman na lo ba masana succès mon CC maibi na Panama. Moninga Patrick Nzapa. Hein maman longa bana lelo te. Donc atanga be jour na mekaka na longwa. Na longwe na kei. Chic Choc ezala kaka. Pobiso kutango tinga banda ngota. Batonga kutaka bazarati. Dès na kuta ba fait nanga apo firenze les parfums de bonne odeur. Na kuta ba Jani Fay. Mubiala. Hein wa pe ba fait nangai. Donc na kuta mo batebele na kuta ba yazaza ba vina biso makiza les doyens des doyens. Hein wa pe na cofondateur à Masolo. Pour mouvement pena na ndaku na ende. Là c'est bien merci, mais comment ça évolue en tant que chef na kati ya mouvement par rapport à je sais pas aux on a personnel comment on a département de discipline. On a un chef à répétition et puis ma grand-père discipline a chargé. Parce que discipline c'est la mère de toutes choses. Discipline peut-être l'enda au Chic Choc Loyenge un grand mouvement. Et un mouvement où il y a eu bandit, il banda kala, et puis ça va te béler donc faut discipliner là. Parce que y a mon homme comme Solon a un grand disciplinaire. Vieux rose à bovine bomelane, soyez répétard, le bébé ngagno. À Bossan qui vous a ici à 2h du matin. Soyez répété à Bengagno. Et est-ce que l'idéologie va Momo Balanda qui souboule vraiment? Donc, non, mais non, soyez retard. Nous avons parlé. Bon, qui n'en est, ça là, oya rep non lingi. Yango za groupe ya inibra to abra Congo. Poto melay masanga bralimale. Soyez no retard, le roi te melay ya bralimale. Tu tiko ko sem sana bralimale. Non. Groupe est structuré. Soro yete olekate les logique. Les logique maman no ba même masanga isaunga ku sonika. Na Luanda yebi marambo ba madison zola na wenda congolaise wana. Ba masanga ba Patrick DC12 Patrick yoyebi ba zebele ba nani su na bosanya pati katonya na London. Mère vala wana to bosa na bango te. Na bosanya su te. Ba petit to lega ba na mouvement. Petit na monsieur champagne, ba labrine, ba Ritz Katondi. Pour Chic Choc Loyenge na Paris elle est Chic Choc Loyenge un peu partout. Ils ont un peu partout. Donc ba belé. Merci pour mon ACP. Pepele to tiko na salon de coiffure na. Succès mon système. Succès mon système finuka Panama. Ma solo suka. Pepele. So moment
Logique. Patrick Nzapa mboteno yangwana de la part de Momo. Voilà, binotu botuna ki Messi akenda wapi. Voilà ye. Messi aboni. Ndenge Momo kiri ko alobaka. Senga bakopesa yo. Luka yo kozwa kotinda te bazwela yo na moninga. Beta bakofungola yo mama e. Beta bakofungola japonais masakidie. Beta bakofungola papi ya pipara. Laurent Kibanda bourgeois ya Schengen. Donc Chic Choc toza. Tika no théâtre bende. Oh non tika ndeni mouvement de Chic Choc FG même fils et garçons de bonne manière. Mon atteint na voix aux gens ngo que no peut-être c'est pas fallu. Pas fallu. Ah non foot à matin. Ndeni. Non foot à matin ah dana bien véhiculé. Bien véhiculé Maramboza. Pas fallu donc moi tam sous salaire à $100 monter simba. Na âge pour qui pas fallu monter toi ba âge mais il y a un patron. Là c'est bien. Je dis un grand bonjour à maman GH Nakati à Londres, sans oublier papa Edo Amani. Papa Pessa Gagoli, Pessa Gomela, Pessa Petit, Nasuka Pessa Transport. Mais physicien ça on a matété Pessa Ra. Nangala tout na juste une question moko. Comment mela no nakati Chic Choc Louingue. Tu veux buter Ça fait 21 ans. Comment? 21 ans. C'est ma casse. De 96 jusqu'à l'élo. À part que moi, bakanda mo zaki moi kolongo zaki bon kolongo te moi te olongwaka bolongwaka yo na mpela ba série moko te na longwanga moko epela longwa na ndenge na longwa nzela moko te to longwa nzela monde ni to yaka mokolo moko to yaka mokolo moko te so genda ke simbi to bite onda ko tata fona zo ah biso mo atana be mission bozana ba archive te bo bimisa ba so simbi te na zonga na ba boti. Pourquoi bolukaka esimba te po zonga na ndako ba boti parce que tango yoki on obi ke esimba ti na bible écoute comment enfant prodige boka biso moto bakomate na bible nzambe tanga sa mokila zo ekisi wat pa moto te bon tanga na ke sala mouvement so esimbi te nazonga pa tata na ngate point et un problème là c'est bien ba papa ngwa ndi balinga bino mingi parce que ngati ndeti ngapi na bo papa na yo longwe et pour lobi na longwe so ke simbi te na zongi ngala olingo zonga so te o meka te po ebika ke e na otina mutuna yo. Là c'est bien. On est toujours ensemble avec deux artistes. Il y a Chic Choc Louingue, voilà. Voilà, nous sommes là avec Mami Jokissa. Mami Jokissa. Il y a Mami, non, il y a Mami Azawapi. Il y a Mami, il y a Kati, mouvement na bango. Donc Chic Choc Louingue, il y a président Ngadiadia. Donc voilà, il y a un droit. Il y a un droit. Bana kolo pam. Bana kolo pam. Moni pena ba yela banani e yela banani. Bango penza bana kolo pam. Master. Ah, toujours. Yamami bon. Ça va. Santé moi malgré tout ma tension nous avons babi kati ya Chic Choc Louingue soza na besoin bango il faut le pas Mami Jokissa na Shogun na Masia bon zizi ndek sans oublier zizi ndé balo na boye ba nzungu ya tata ko biso pe to za bana ya tata identité pour côté on que ça tellement bien Chic Choc Louingue na dia on a bota maona na sala maona na bimale do kisaba banda lo bagati on na lingo te botuna question po yango ba ndenge ni série mo te ezape na bana o bakendaka bazonga kape balembe to mengana ko sola ba to ba bana na ye azo ba zonga mo bana ko deva ko mingi yango na avancer aller là on est à l'avance ah bandeko bo mo te ko mi problème mais yo mo ko yebi ko longwa kana non moi te Chic Choc tu vas le voir bon moi te que bilongi on so le bilan c'est ko le ba na Masia c'est ko le ba na Robert c'est ko le ba na Rifi c'est ko le ba na bana biso na Chic Choc ba longwa te c'est ko saka mwana ndako ba pemaka wana ye moko tatala ba to na ba miselekete ba kota ba eto na ba miselekete misupe nan bazo ba kota te ba bimaka na tango bango ba lingi ba kota ka pe tango bango ba lingi ndena lo bibo mutoko le bango ka eza moto mo prêtre Masia Niembo zizi mundeke Shogun pour y beloko na lobina Nicole peut-être Nicole otozani siko na groupe biso a ba kota ba bimaka na air balingi ba kota ka pe na air balingi essentiel zalaka mwana ndako
Kwa ba vide lo ba bima no ba kota. Bana ndako mwana ndako po mutu moko oya te lelo abeta tola aloba ke vide lwe ngam na sala ya za te vide lo ayeko bima na chic choc lwenge nde mwana ndako Baka mwana ndako boye baka ta seri na bango azalaki te nazalaki na volet nazalaki joueuse ya volet ya ngadiadia nazalaki na troupe ya théâtre te nayebi te soki bango mpe ezalaka kaka vie nga naloba oyo biso ntango biso toye oyo bazokende na bazozonga na nde toya lelo po lelo mpe nde toya na chic choc mwana liboso nde totikali ya na miniti oyo shogune na mwasi mwana liboso ya kajokisa ya mibale zizi bamasiya wana nde bamasiya mpe na nsima bashogune mpe baniembo baye lelo bamisusu mpe toza na bango me jokisa mpe na miniti oyo mwana ndako ya liboso ya mwasi mami jokisa. Merci Mami Jokisa. Yaya eza nini esalaka oza na mouvement olongwe apo ozongi lisusu ou bien bokendaka boprépara yango nanu malamu te bongo bobima mbala moko po ezala te okei apo ozongi lisusu te biso olongwa te ezalaka na problème oyo elekaka na mouvement entre papa Muselu na bapeti ya mouvement mwa mankima moko ekomaki bakomaki komanke papa Muselu makasi te wana biso toyaki bachef biso gouvernement wana na papa Muselu sikoyo tosepelaki na comportement wana te biso na bana toyaki na bango na problème te tozalaki vraiment na problème te eza kaka tolakisaki kaka ke comment bokomanke ye aza mokolo aza doyen bongo biso so bomanke ye bongo biso oyo toye nsima zeti nga kutu mwasi seri wana bangaki kaka na mwasi benga bamelanga mabele yango nabangaki me tolongwaki te kopema na nde tokenda kopema nde esala eke ntango ndeko na biso de loin asali mouvement nga de loin ye alukanga na ndako na bandali nga nakenda kokota na groupe ya de loin te de loin ye ntina ndako na nga mpona kaka témoin oyo azalaki témoin oyo tozalaki biso misato ngai de loin na ye tovanda ezalaki conseiller na biso azalaki ya chic choc André Bavula que son homme repose en paix akufa ye pa longwaki na biso seri tosilikaki wana donc ngai bayaka kolukanga na ndako pa vie de loin tovandi tosola bi totia ye poids na mouvement eyakokutana déjà mpe vie de loin asali mouvement na ye ntango ye kosala ke mouvement evandi aza ndeko neti mpe lelo tokoki epa po so tomoni mwa bese eza tokoki mpe papo totie ye po aza mwana ndako te apo mpe chaque façon aza soki mpe tomoni ke toya na posa na ye akoya mpe awa ye kojoue te soko po ani biso mpe toke tiaka bango po te ntango tomoni ke mouvement wana evandi c'est bon ngai namoni ye ke mpo ngai minaki mettere en scène te na trouve ba vidéo ntango namoni ke ça va ekomi mpe ke osalaka vie nazonga koto nazonga na ndako ya tata na ngai te mapart wana moto moko tabeta tola aloba te ke soki oza mwana chic choc te omonanga na groupe na oloba na bongo te mpo toyebi te elobi te mais nakende na groupe moko te apart mwana ifozala kaka mwana groupe to fozala groupe nde soki obenga mami na oya kotia poa. Merci Mami Jokisa. Mami Jokisa a commis trop absenté na milieu ya média. So bongo mona Mami Jokisa il faut qu'un groupe chic choc loinge. Pourquoi pas il groupe mususu, pourquoi pas na Nzonzinga et puis ba série mo ozaki likolo makasi. To éviter pourquoi au garda standing wana te par rapport ya moment oyo mutu mususu na nzela ko reconnaître sous Mami Jokisa. Ah on a so mais ko reconnaître tenga no kam. To bien barati. Ngamo ne na zaka biso ba génération na biso to yebi Mami Jokisa. Oh boye lelo boye na makambo ya YouTube. Boye na makambo ya Nzonzinga te. Bino lelo boye na monde ya YouTube. Mwana Nzonzinga ekufa to lia su Nzonzinga te. Mwana nga mami nde na comprendre que Nzonzinga ekufa. Ekufa ndeni. Actrice to acteur to pesa su caché te. Eyaki kala ba bengi nga na pesa caché na ngati. To débattre na producteur. Lelo komo ye au tourner nanu. Producteur yé mo kazo peso caché o ya lingi ngasko tellement na miyebi nga na yebi nde na sala musala na nga na yebi ke na Mami Jokisa o penza za bien formé na moto mo prêtre na ndima ngote madame na kufa nzala ba je wana ona ye na nga kaka pona ofele po ba mona nga kaka na poto o nini biloko ana biso esprit kemba te to uti da banzonzi tango ebima biso déjà to eza na monde to bandi na koloba lelo na kana souvenir moko ya producteur na biso o nani wa tonganda ko étage nani Major Bisadidi na yebaka première Nzonzinga ya Major Bisadidi wana Major asomi ana moto auti poto ana moto bata liboso aluka Mami Jokisa Zena vient sakala to saka soki combien jour ayaka ko zuanga na moto pa na biso to sala Nzonzinga wana tokutana na yaki kuma couvre-feu moto zaki na kasavu oyesala ki avant to bima fo couvre-feu sila na nde to bima
donc première nzonzinga ya major bisadine mais sala ke nzonzinga ngo pe bimate simba te po to betaka ngo vite fait ya mokolo moko ekendaka dar po toyokanaka pete na ye peut-être ye pa bimisango te peut-être yango wana donc nga pe na yebi masolo ya nzonzinga ebande ti kati ndenge baproduit yaki ebandeli omona nzonzinga bokende nzonzinga bazoyamba bino boza na droit ya kolia boza na droit ya komela boza na droit ya transport yo faut pesa caché na o producteur bodébattre na ye moko producteur et puis eza te ke producteur atindi mutu ye moko producteur sur le terrain bosololi boye nga nasengi 200 te na opesa 200 te na opesa 150 mais lelo ekoma nango sentiment bato bakomosala basentiment na bango boye eza aposa bato balingi mpo toyeba bango biso tozosala mosala mpo toyeba biso te tozosala mosala mpo eza mosala na nga en dehors ya théâtre naza na mosala mosusu te oyo nasalaka donc mosala na nga fona lela yango yango nde fo esunga nga esunga famille na nga esunga bandeko na nga esunga papa na nga esunga mama na nga me nga naosala yango te mpona miteka na poto te mpo bamisusu leye bakomosala yango mpo bamiteka na poto ayebi ke essentiel nabwaka bato boye nde bakomona nga bamoni nga boye na boye na miteka mite nga yango wana te nga nango te mpo na mwana moko nabotami na famille chrétienne nde buzoba na kuta kosala yango te. Voilà, Mami Jokisa devant la caméra de EHP Media. Voilà, on est toujours là. On est toujours ensemble. On a Chic Choc Loyenge. Dans les lobes, on a la carte Chic Choc Loyenge. Nous avons besoin de yaya, ba chéri, ba vie, ba leki. Donc voilà. On dirait qu'on a côte à bout. On dirait qu'on a côte à bout. On a vendu. Ouais. Voilà, on est là. Je dis un grand bonjour à mon cordon le plus frère, Eki Bumba. Donc le cordon, on a un cordon moi pamba te. Donc so meke monyo biso moto télé mais so meke menacé. Vous comprenez? La caméraman les plus puissants. Mehdi Ngwadi. Voilà. On est là. Bastar Amboko. Oyo nani yo na Bastar bango. Là on peut le négocier. Voilà. Bonjour Star. Bonjour. Bien. Na habité na bengonani. Je réponds au nom de M. Rifi Fongo. On a comboté. C'était moi, il y a mon. Vous avez un bon moment. Tous un an. Tellement koto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là, non? Obi ga na ma bête. Tous aux news mo boye. Mais tous sur la malembe ba chef boyoka. Bolunga mukoni. En tout cas aussi. Ça ne bien au moins na bula bête venga deda pena shita sima. Non. Toza kutatana attention olonga te toza na kati ya musala toza na kati ya Chic Choc Loyenge dengadia dangadio. Bino bobandaka bongo. Tango koma vitesse wana ipo ke créer wenge na loi Mami Jokisa ndinga longwa. Ah, Mami Jokisa longwa te, Mami Jokisa zali na Chic Choc. Ah bon. Alongo ka mazonge monteka monika ke o ezanda kuna Tuyenze ta mobeso non, je ne sais pas parce que nous avons ancienne nakata Chic Choc. Nous avons ancienne nakata Chic Choc, nous avons douane nakata Chic Choc. Nous avons douane na Chic Choc Loyenge. Ah oui, yo pena. Na minute. Non, on a pas Nicole Kitoko mais Nicole Nzemba pe na Chic Choc, nous avons douane na Chic Choc. Où me lipe? On doit payer suspension. Non, c'est suspension, tu na chef té. Là c'est bien, c'est l'ambiance, voilà. Tata bonne. Oui, ça va. On bandit déjà non mais au moni peut-être va comprendre raté. Chic Choc est un groupe à l'élite. Donc toi tu couti bande koto travailler. Chic Choc est un groupe parmi ba groupe. Surtout bito pour nango to comme son rôle sur premier groupe ou deuxième groupe en beaucoup. Vous comprenez? Donc, excuse pendant le bapon na ba aspect o yazolo ba photo bimisa ba aspect est-ce que ba comme ba Chic Choc? On a répondre. Ah, na chic na choc. Donc choc bato bazo na mité ya mabe ba okuta na ba choc wana. Donc biso bato to un esprit ya malamu to un esprit na biso ya chic. Donc somme ta moni ozo apparaître beau ou belle na kati ya mouvement. Donc président na biso aza mutu moko
o biso toroya te parce que otuna question moko tolongwa mukolo nini tant on aurait qu'on essaye nga passer na seki parce que ça mouvement moko biso tozawa po to sala ga bolambo et non to sala vie na biso mabe on comprendre les on a recréé na kulutu na biso po alongwa dans le bon sens ezalaka aya ebisi présent non ngala on créer lo nanga et groupe wana bana na ye babengaka biso ba papa leki soko tuni présent po aroyebisa donc si lelo toza na association wana lelo bakozwa bana ya président po baye kozwa notamment nga pe na kokende kuna na jouer ezaka mouvement moko donc nga pe lo biso lelo na kii na créer loko nanga ezaka toza affilié na mouvement ya Chic Choc donc nzete ezali ba racine pe ezali ba arbre ezali donc dans ce sens là Pepele yo lobi bien bongo po président na musika mona pena que non o mutu na ngai OK vous appelez ba bula olongwa ndo za ngana. Bonjour maman. Bonjour. Bonne. Bien. Yo ndo se dara 2 semaines hein. Si ancien 2 semaines ani. Ngana mutu akala na mutu asikate kwa. Mon rowene. Naza mnonde ni nalobaka. Bengo lempela. To nga nzoto na nzoto. Sa nini? To na nzoto. Lempela bu. Cha kamera na loba. Beaucoup soigné au moni bo soigné. Ye moko wana pena mutu na bangi na biso wana masuwa. Ebi nango ye moko na basoda balobaka masuwa. Epela, José na biko za na kanda makasi makitsa. Kitsa abomi moto ye moko. Vous comprenez Bo beta na nzoto pourquoi pas na un artiste. Le quoi yeso na bina kota na lire na kota. Na ser na biso. Obi? Akangani. Mais biso tozaka na kati ya Chic Choc bato bazalo kwa yeto zaka. Logique donc pour la musala bo beta na nzoto mais azana tous na tant qu'ancien bongo Pepele. Voilà. On est là toujours avec les artistes. Bonjour. Bonjour. Bonne. Bien. Quoi déjà? Binoto babi migolo. Bomiga somo 2 fois 4 fois moko boleki na TV à code comme ya komi lolendo ya komo ya répétition retard comme manquer ba chef pour ani bon te dana famille na biso to za dana batotinda code on doit teti muke te za teti te ko pa théâtre mon pesio masolo pesio ba relation te oui théâtre bakisinga un plus mais écoutanga déjà nazalaka ange kande nazabo bino bato président Gade da recruter te boga munoko wana président na biso. Bonjour. Bonjour. Bonne. Bien. Déjà ba lox bo c'est que ça va. Non ba lox c'était na peine à souk te daka maya pamba. On bien za lox c'était. Nikolo zo le gata ba bo tout notre. Oh non le ka so ba telle pièce na chegu ne lo ngakala. O jouer non. Non donc eza rôle mo principal te mais za ba rôle mo ya libanda to za le ngakana chegu. Ba baza ba porter za ka film na landela maramu na ba mpo ba olinga basi ba ko sabasi ke chegu na ko sabasi aza colonel ngakala ko sabasi aza lieutenant parce que to la lingi mwasi ngala landeni ko funde pa mwasi na ko landa te ba porter. Pepele kombo. Comment on a love et mono. Love et mono. Ya yokumba. Ange Kabamba Konono. Voilà, ce sont des artistes. Il y a Chic Choc, Loenge, Nassima, président Gade da recrutement, ça la mine blague. Donc voilà. Là, ça y est, nous les autres dans la case Chic Choc, Loenge. Voilà. Bonjour. Luli bino, hein? Luli. Bino luli ngate, ngane na luli bino. Ngana luli bakasi koleka yo. Yo pa kitonga kasi. To bala na biso. Te wana esimba. Yo c'est la ramu tata on a TV bonga balo. Mbali kitobo kotanga mwasi bino mbali bozalo. Ni la kiso. Ah uti poto na ende kini pona bala. Si fa luwa mwasi mo a na groupe Chic Choc lo. Ni bala poto bescro. Olobini ni? Oya boko sasu ba fie kini. O mona kuna utika mwasi no na bana oye apo o maltraiter vinanga non lingate. Ni bala poto nyonso baza bescro. Ah bon, ça dépend pas hein.
en général babesco. En général bazabeso. oyaka na ba parfum na sous-vêtement na zambe eza nango $2 yango kande bakoma okosela nango biso bato ya Kinshasa yango tobenga bango ka moi Le cas déjà dans Zela on. bon na leka tout comme na leka te to comprendre kande bango. Comment vous expliquer moi makasi bon c'est que le cas déjà hein maman. Po toyebi ke bayaka kana ba parfum tam so moi parfum toyoka kati. Le kambala momi balete mais moko. On dirait hein. Voilà, il y a les kambala moko. A les gars les kambala moko santé que non azo parfait moi nini. Donc yango moni alobi mi bala poto ba escroc. Bon en général bango tout est. Pour ça tobi bango nyonso c'est que sope ba cheba c'est ki chassa c'est que bazo chabiso tout. Mais boutique la non relation bien. La relation ça là ici la raté hein. Relation etikala ka relation yo ebi. Est-ce qu'on on détruit? Eh simbate au moins na chic choc lo engeti. Pour escroquer faut zala. Pour escroquer. Est-ce que ba escroquer déjà ngadio sie moko? Et pas monter hein? Oui. Combona? Bijou. Ba yona. Jenny de tinga ite, nga Jenny. Natiko Jenny. Oza na confiance kombo na makasi wepo. Na confiance na makasi pona lingango eza penza kombo na ngai. Batebele baotala nga na chic choc bebelinga na kumba Jenny, même ata président nga ngadia dia ebelinga na kumba ya Jenny donc obo yango na lingango makasi koleka kutu yo. Abi recrutement na bino nyonso na sima ya président ngadia dia. Confiance azala nango pa bana oya bandana bango kala bino azala na confiance muke si pe ba episa bino meti siko bozaka na mouvement boko longa bino te pena. Bon wana eza nango selon bato balobi président Ngadia aza papa na biso nyonso ndenga formaka équipe ya liboso ndenge pa zo former pe équipe oyo donc toza biso nyonso ndenge moko eza ndaku to leka to sa musalaka pona lokuma papa na biso potalaka pa biso asala kombo yango biso pe bana to sala kombo na sima papa dona lingaye makasi ya papa na ngai. Voilà. Yokutu déjà balobaki Ngadia dazo lingote mozo tinga makaka. Bon, na tinga mana chic choc pour na ebi travail ya chic choc hein. Chic choc loenge ebimisa bato ebele. Babi oya boyi akatalai asa mokili na ye. Mais le quoi ko sa mokili nete c'est que chic choc ebimisa akati lelo. Voilà, c'est l'ambiance balobi la fidélité attire la stabilité. Donc voilà, ba o fidèle ya tata bango. Bango ta ba yoki ba aka bana tata bana chic choc loenge. Mais yo photo sur la pour na type escoca. Au moins la moitié. Et ça la paie moi bien. Quand même moi libanga wana na bosanité et ça la paie moi bien. Soko lobi ndeti soko lobi kete na type wa escroca wana. To lobi te bana poto bango so baza mabe poto boy ba ina biso pamba te. Omo bang. Te to bangi na biso to lobi siko na mibali yo ba utaka kuna ba yaka pa sala ba fi mabe. Ba mibali wana moko to yebi bon poto timbeli bango de cette fois c'est simba. C'est que yo poleka. Tena leka na ngate na baninga na ngai na omona nde ba onye kwa ma. Tena olinga tute neti bijou nyoka mana. Bijou. Nyoka ma. Bijou biko sa biso fort. Amtia mabe. La famille tout le monde a bien que non, yo escroca. OK, yo peut escroquer. Jamais. Les bijoux na 24. Balele. C'est l'ambiance, nous sommes là. On est toujours ensemble na carte chic choc loyenge. Mais on dirait bien au sou qui sont là ici. Toi na koto. Karine, Karine, il faut la Karine, faut la monde d'amour. Et projet. Voilà. Oh, ma maman, ça va papa t'honora toujours ma maman là pour là. Voilà. Je là avec Karine, Karine Boni. Bien Boni yo, ça va? On est menene. Ah, on est menene, on a une condition on a problème kasi. Président Ngadios, Karine, elle est vraiment. Prête à te souvenir de la vidéo trop. Karine Kibilu, il y a tout le monde a trop la vidéo. Président Ngadia de Ali Kola Sapata Nzambe prêtre, Inda Nzambe, na bango soboyi au Salmokina, Mutaliana Mobutu. Mutaliana Mobutu, Aliana Tambola na Ngadia Ngadios. Elle leader ma comédie. Bambo Tebele, toi na biso na siège à répétition, répétili. Na moni boye na retard il faut que banda banda répéter on mona batala tozaka na système à G mais na CP na bien une assistance boye hein
Salut bien. Obi ke bino be bosali ngade de mabebele. Tosali ngade ya mabe. Ah basa ngade la zata la leader amtu munene. Ta balongwa pe bele boye te bolongwa bozonga bolongwa bokenda misusu petile. Ngana nga innocente na mama kolongwa wana ngana za na fulama na chic shock. Na chic shock lundi na tourna lobby. Pona ngade posa na totamwana ba Brazzaville toma chic shock mobima totamwana na e. Wana prêtre na biso. Président la nga ya kilo e wana. Voilà. OK. Bambote na nga ya liboso na pesa na ona ye moko président na nga de dans diocèse Jolili Batuna vient na nga Jiklonjili Blaise Bobo tout ce qu'on Blaise Bobo pardon. Blaise Bobo tout ce qu'on Blaise Bobo ça. Blaise Bobo voilà, on est toujours là, toujours balo la caméra et HP Media, pour la artiste na bino, il y a Chic Shock Loyenge. Ouais, ça retrouvaille, il y a ba fidèle nyonso ya Chic Shock Loyenge, les autres qui na répétition ya Chic Shock Loyenge. Donc voilà. Ah, au salut là, au pousser la kit ça. Là ça au pousser là. Bonjour. Ah, yo artiste c'était wa camarade. Ako ça demande à quoi? Ça demande à membre de Chic Shock. Bonne. Bien papa. Bonne. Santé normale nangoluka. Au président Gade de Amabe tala ba spé. Ah, na moi bi président Gade de Amabe. Ka bino boloba bino ba artiste so bolongo et so asa mabe non ando sa mabe ye pena yango na longwe na ngai. Mais non la temps besoin na kati ki mabe wana ezara te pona minute to mona ba spé ba nini mais na Chic Shock Loyenge. Toyebi te eza ngo makambo bato balobana bon eza ndenge mutu nyonso tuteke ya kolobaka mutu ya mabe boso biso mpe tozala mabe biso mpe toya bato ka ye mutu azala na défaut biso toza na défaut te mais ça défaut na ezani défaut na ye vie na biso défaut na ye nde ye alingaka bato koto azali fo kotumbola bato donc ye place ye aza fo oyokaka mwa animation atindi ye otumbola ye ye olukila ye makambo donc mwa animation wana défaut na ye ka yango wana bangi na musika lettre olando na otindelo lettre na WhatsApp bolongola ya tinda lettre te to message déjà bon ayebi ke basoda na ye otinda lettre te ayebi ke biso photo zala kaka po taka ya zate me biso toza. Ça fait combien d'années aux na kati ya Chic Shock Loyenge? 8 ans déjà. Déjà c'est que tu es déjà ancienne. Ouais. Jusqu'à présent aux na ba des avantages mo to remarquer na Chic Shock Loyenge. Ko ka mutu solité ko banga eloko te mais ba bolo ba rapper ba mabe peti. Ko banga ko ba mabe pourquoi ka ba malamu. Non, même pas. Et le nyonso o muta wumel déjà. C'est qu'il y a un avantage mon bureau na place wana. Pour ça na monnaie qui avantage ezate na kana des avantages. Non lingati na vanda na perdre 8 ans na nyonso ka isika moko. Musala osala musupe ezali totanga ba classe to tangela wana ngo sa pe musala na tangela na classe. Siponga leka na inate po na tanga théâtre mais na tanga elo mususu. Donc des avantages non na monnaie ngo penate mais non mon cas qui ça va par rapport à ani na na scène théâtre na ndé na okendele ça va déjà. Voilà, Matebou. Keba. Voilà. On est là chef. Tout peut son chef Mbote Abou. Aussi le vieux Makiza donc le doyen. Donc voilà. Chic Shock Boura, Chic Shock et Banda bina masolo pas vieux, na kati ya parler ya vieux. Ninge lo ba malaka. Ninge bina masolo ngo pezali. Kulutu boni. Ah mukeka. Santé à bien te. Belini. Bon, ba fièvre kaka ezonga matambo boye. Na force ka na ya pona kozala pembe na bana quoi. Ma fidélité na yo salut bien na kati Chic Shock Loyenge. Ah bien pena nga za fondation. Talaka na yemoko. Kufanda ine sika moko pendant 2 ans. Donc tia comme lelo yo vie artistique. Donc eza lokola ngai na badanga ndeto encadre ki pena ko banda na kombo teni na ye nyonso ti lelo yo abimi pena mokili ngadia. Donc aza pire ami ya osakana ti. Yo pena yebi bakati ya ngadios ngadia dia donc yebi pena tout. To voyage na minzoto pendant 5 mois. To kendo ko mesana kuna na ye. Na Zambie moko bo fan mo alanda yibiso. Le to yena kisasa pe na moni père a kufi a rejeté bango na mama na ye na tali masanga za na place to yebela. Pire penda donc talaka to mesana. Ça 2 centièmes ko za na kasa ku de groupe de moi ba kasa ku ti lelo.
Voilà. Ça c'est l'ancien, donc pour ne pas aller très loin, l'ancien, tu reçois jour nabiso, tu relukato vendre l'ancien, tu développer l'ancien kaka emoko. Atali sabiso, ba réalité, il y a chic choc loenge parce que il y a zanzete comme Moussissa, hein, Moussissa et puis créer nzete, ba marambo belé belé, ba tout baya. Voilà, binomo boki ba tout baya chic choc loenge, o ba mettre paille, o mundoueri, o nani, o epela, o nani. Ancien Zao, déjà bon mon ancien. Donc à la prochaine occasion, tu as anciens Yemoko, tu développer naïe. Voilà. Nenga ezala nango, masoye beta malango kabo émission pe salam. Voilà. Dès qu'on a observé bino ya mami jokisa, azamo na ndaku. Donc après émission elo alambela biso to ke to liango so ezani nyango. Ya. Te o balamba te to lamba ki mususo yebi yango ti. Ya isa ni maximolo. Oh olamba lelo te. Ya solo ha. Siko to tikelo micro. Olobela biso soki mabe ya président Ngadia eza wapi pona ba spare boy. Zo micro. Ogati ndo lobi bo ata mabeza na loba ta longolanga groupe wala boti na ba longolanga président Ngadia za na mabete aza président mo bien to lingaka mingi aza soki to lingaka ete meto ngeto za na ete aza président mo ebo sola na batu aza président mo lingaka batu ebo solo la bien yango mo to lingaka mingi pesi bana kini nyonso mboto ba so linga chic choc loyenge tozali tozoleka 21h jeudi na 21h mardi na 11h bye bye.